Fouachi wetu. Muko Antombolo. Rajala ressuscité. Malukai. Le roi soleil. Malukai wakwetu. Qui c'est lui-là qui peut m'empêcher, moi, les garants de la nation? Qui peut m'empêcher? Qui peut m'interdire pour changer la constitution? Qui peut m'interdire, moi, de parler dans ma manière? Qui? Kagame Kokota Zamba! Kagame Kokota Zamba! Akona la ndako na yete akokota zamba. Akomona kenga inde gara de la nation. Akokota zamba. Lisez dans mes rêves. Moi escarbouche. Mon côté. Nabi mi balete moko. Mi balete moko. Nakosangisa ma chambre nyoso tu bibale. Ma chambre à coucher baluba. Nakosangisa ko nyoso tu bibale. Bon on a attaqué. Madame, excuse-moi, madame, s'il vous plaît, ma patiente, excuse-moi. On va aller tout à l'heure, on attend là. J'entends l'infirmière, vient vous chercher, d'accord, madame? Je suis pour 2 minutes seulement. Ma patiente n'a pas voulu supporter. Il supporte pas ma patiente. Félix wa tutetu. Nashimuka sheba. Mwezi zolu ya chilwa lweni. Mwezi mutu ya mbuji yetu ya chilwa lweni. Mwezi nindagala. Nishima ya bimpa au nikaleji. Toko yati. Le président est là il va qui pouvoir. Martin Fayou les solutions du peuple. Vrai Moulouba. Akoyate. Moïse Katumbi, vrai Moulouba, Akoyate. Kabila marqué tout, Akoyate. Au moins la mission de la messe na haute. Fallait tu confondre dans la messe. Ah, pardon. Confondre dans la Félix. Ah, il était pardon. Maman. Il était. Confondre dans la messe. Oh, quoi, ils ont avec Félix. Ah, ils ont pas que ça. Mais, quoi, ils ont le Félix. Ah, Félix, T. Non, Félix, T. Félix, Dieu quoi mbila jabushua. Muto kwa umula ko Kinshasa. Félix, akoli ombongo. Bouf, nyoso to ko sila bazo ko sa yo mena momo. Muto nyoso to ko profiter na faiblesse no po aliolar. Parce que ba ibi ko na mbongo. Ba ibi ko pesa bango ba diamant, ko pesa bango ba kota, ko pesa bango ba mineral, ko pesa bango nyoso. Ya ba ko so muto moko ko edo azate. Osoma tende ba sondolio. Tala caméra za na Afrique du Sud. Na mama oye mutu nyoso to ko tiko se découvrir yo moko. Yo sakala ba congolais ba tabe intérêt. On a vu la sanction, on va salir nanga ba ko sanction ya nanga ndenge nini parce que nanyo yo papa oyo mususu wana oyo bando fanda na Kinshasa wana oyo bando ko loba minga zaka porte-parole ya Kabila boye. Mende, yepe bapesa ba sanction ko ko saka na te même tana Irak bapesa nanyona ba nanini Poutine bapesa yepe ba sanction ba topesa ba isa ke loko te ko empêcher nanga marché te et ko empêcher nanga asa na marché te asa la cohésion nationalité et ko empêcher te Félix na tala ngam na zepso vérité Congo mobimba ba mtusu bazokosa yo balingi yo te ofanda na pouvoir mutu nyoso alingi ofanda na pouvoir te Félix batu ba okoso so monika mutu alobinga na zana yo azokosa yo mais Félix ozo comprendre que tu biso tozo mona passe na Congo ozo comprendre ba force du progrès na yo bipai parce que beta tande que ba sali presse pengi bolingi te batu ba sala ba marche bolingi te batu ba sangana bolingi ka division tande bo sali presse pengi tande que bo sali na université à muneno ya ba université à munene na Congo parce ba journaliste ba grand journaliste ba utakuna lokola ba nono bandeko zul ba Pero Ruara ba Tatiana ba Yves Buya ba utakuna ba journaliste belé ba utakuna na ba université à Kinshasa wana
bokamati bokoteli bana université bokoteli bango lokwa Félix aibi makambo ya classe te boyebi ke Félix aibi valeur ya école te boyebi bien ke Félix biloko wana pona ye makambo ya ba classe ya ba école biloko kutangeza pona yete Félix biloko wana ya pona yete Félix biloko yake paneza yika muyibi na ko détourner bambongo na lokuta yango naka biloko epa Félix mais Félix soki biloko lokwa ba classe bakamba kotanga bakamba ba métier net la Farolis ndenga za ambulancière diplômé puis Félix biloko wana kolobele lokote Félix biloko lobela keza muyibi boyebi bien mais bobosani Nyakero Denise Nyakero makamba lobaki bobosani Nyakero lobaki nini alobaki ke mboka ezete kame mboka ezete alelaki kutu alobi bana na biso bakoya ko récupérer yango bana na biso bakoya ko récupérer mais bana na biso aye komo nanga yoro ye ko récupérer siko bino mabeza Denise alobaki yango siko mabeza ko pitango nanga zo ya ko récupérer yozo boya nanga yoko ko supporter Félix na dictateur Félix azanango yoko supporter asali ba marche abomi bato basali ba marche milinga basali boye na prison muto yibe loko be 3 ans 4 ans mususu wana ministre intérieur akomi ko pesa bato kaka akomi ko pesa bango ka soko basambi prendre de mort bakomi ko yoko ko supporter la dictateur Félix akoyoka na ba marche te marche to sala ka na France akoyoka te marche to sala la Bruxelles akoyoka te akoyoka te kabila yoka la marche elobamaka bayoka kango na bato batiaka bango marche est très important obiso tosaka na France tosaka pe na Belgique partout mais Félix yango akoyoka te Félix akoyoka na baminduki akoyoka bandundu yango na Félix akoyoka tosolo la mais Gordo mais moto wana avandaki na poto azosala ta mwa bakuru kuna te nini tout ça donc il comprend rien du tout na mutu na ye nyei ka kovimba ka lokwa ligorodo mais eloko te na mutu na ye vraiment hein mais tokosuka ndenge nini mboka munene boye kozala na moto abolole boye mais tokosuka comment hein mais Gordo mais moto wana avandaki na poto azosala ta mwa bakuru kuna te nini tout ça donc il comprend rien du tout na mutu na ye nyei ka kovimba ka lokwa ligorodo mais eloko te na mutu na ye vraiment hein mais tokosuka ndenge nini mboka munene boye kozala na moto abolole boye mais tokosuka comment hein Patrick Gordo atako basala qui dit lango mais ozalaka na décision à mon côté donc c'est pour cela à l'obaki que voilà il a une expérience avérée et c'est yé mutwana FCC yazana mayela wa classe ni na sala zala na expérience avérée seulement pour lui il ne connaît rien du tout yé moko bongo mabanga eloko moka yebi quelqu'un depuis sa naissance il n'a jamais travaillé il ne sait pas comment traiter les dossiers il ne sait pas comment signataire basara nangonini donc c'est pour cela tout il demande tout pour moto ya zotu na mutu na ye zanyi alors yende kutu diarrhée na mutu na ye eloko moko te donc mais que ça la bénéfice que mise en place pendant STO basi batomboki balobino il faut basoda basali ba 10 ans 15 ans on a soda na police basa la place moko 5 ans 10 ans police ko ça la place moko 5 ans 10 ans hein? Donc il ne sait pas faire une mini mise en place rien du tout mini mise en place c'est tout ce que nous demandons. Crise sécuritaire na République démocratique du Congo bandi menanga oyo ba Congolais tongo midi poko ko sambele pai pona ko luka solution simbe pe yebake na dossier oyo ndo tomoni ancien ministre intérieur pe au cadre ya IDPS so bongo parti présidentiel ndeko Peter Kazadi alega ki bongo et pas confrère na biso ya télé 50 Jean-Marie Kasamba yepo na ya lobike makamunyo sezo lega oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana maboko pembe papanga nyaza innocent bakolo makambu Musée Laurent Désiré Kabila na Joseph Kabila yokae. C'est plus de 30 ans que Kagame est en train de malmener notre pays par le fait non pas de Tshisekedi mais de ses prédécesseurs. C'est Joseph Tshisekedi n'y est pour rien. N'y est pour rien. Dans tout ça. Dans tout ça. C'est Mzee Kabila qui nous a amené les... Est-ce que vous pouvez dire... Les Congolais doivent savoir que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la douleur d'enfantement. Nangamba bato ya FCC Joseph Kabila. Rédaction ya Quel Boule Magazine, quand tu m'as contact
na moko ya ba au cadre ya FCC ya Joseph Kabila. Mais c'est Ferdinand Kambere ye patiki te a répondre Peter Kazadi Boye yoka ene loko yo. Kasi ba propos wana omoni keza ba propos moko irresponsable. Pona mutu oyo auti kokamba ministère ya intérieur ti lelo oyo azala koyeba te soto komi na niveau oyo base nango eza nini. Mutu auti ozala ministre intérieur pendant longtemps atiki ba mubondo wana atiki ba M23 nyoso wana mais abosani ke Bangona Runiga d'ailleurs vidéo je pense que le kakana quel bout oyezola kisake Bangona Runiga ASP oyeza branche politique ya M23 ba négocier na Kigali en 2019 na juillet 2019 ba signer ba accord oyo bazana plan na bango ya ko boma oyezala ki libala FCC cash o babengaki rupture ya FCC cash mais alaki nini na vidéo wana keza biloko ba signer avant tango babandolo ba que il faut bâtir pression na Kabila longwa. Donc biloko na bango ya ba 2015 2016 Kabila zo bunda na ba M23 wana bango kutu bazala kinde na ba mariage na ba M23. C'est un langage totalement irresponsable pour na mutu oyo azala ki wana po asalisa Félix tango batia na ministère de l'Intérieur et que lelo siko ekomi bamboka nde ezokende ba ko justifier te bakendo tanga kombo ya muzee bakendo tanga kombo ya Rais Joseph Kabila mutu apesi ya tikeli bango mboka alors que mboka eza mobimba na nyonso oyo bondi melanga ba congolais susi na bango ezali kimia ekota mais kota basango bazoki déjà likanisi ya koluka ba congolais pona kosolola Ferdinand Kambere alobi boy pona bango PPRD na Joseph Kabila na FCC Lambolia makamba dialogue ba kota te pona bango Fachi a démissionné. Non, le campagne dialogue il faut nano Félix, il faut nano IDPS bazwa conscience que mboka eza moto et que bazoko kate. C'est ça qui est important. Attaque ba mumpe ba tamboli, ba épiscopo, ba pasteur, mais son nano conscience eza et pas ya IDPS te, eza et pas Félix te ka oko kate. Ce qui azana mwa bolingo ya mboka oyo na bana Congo, il fallait démissionner. Dossier yo, affaire à suivre. Ata sutali matama na yeye lokola moto ali akabuku la bwaseka. Hein? Buku la bwaseka mo commission matama lokola mboto. On est en train d'emprisonner les jeunes à Lubumbashi. Soki outi Goma, ba chauffeur, ba jeune chauffeur bazo uta Goma. Au commune à Lubumbashi, on vous emprisonne sous prétexte que non, tu viens de Goma et za zone moko occupée na ennemi. Alors il paraît que tu es à Lubumbashi pour prendre des informations. Je vous dis ceci, l'honneur de Lubumbashi et vous, le gouvernement de Lubumbashi, nous les jeunes de Goma, nous sommes les cascadeurs de Bria. Nous ne sommes pas des politiciens. Petoyebi makamona binote. Biso tozo sala musala, to utina mituka na Goma, toke Lubumbashi. On est libre d'aller à Lubumbashi, d'aller à Kin. Mais si le gouvernement profite de notre souffrance, la souffrance de Goma, la souffrance du Grand Nord, pour prendre ça comme économie ou comment, parce qu'il y a 4 chauffeurs Bauta qui Goma Bauti au Futa $200 à l'ANR de Lubumbashi parce que Bauti ka Goma, un peuple, population simple, biso ba Congolais entre nous. Pourquoi nous sommes en train de nous faire de telles choses? Vous voyez la cause oyezotika batuba bete la M23 maboko. C'est à cause de telles choses. Comment moi, Congolais, citoyen simple, na uti Goma na kio sala bakope na ngala Lubumbashi,
Au bloqué parce que ma carte d'électeur est originaire de Goma. C'est ça la lutte. C'est ça la guerre que vous êtes en train de faire. Vous n'accompagnez même pas Félix. Alors, je vous promets ceci, je suis influenceur de Goma, Daniel Kizito. On ne parle pas de vos politiques, mais si vous commencez à nous menacer, nous les débrouillards, Bisso cascadeurs, nous les chauffeurs, je vous promets, je ne serai même pas du côté du M23. Mais je peux créer ma propre rébellion pour libérer mes chauffeurs. Les chauffeurs n'ont pas trop. Donc, Mikolo, na Lubumbashi, na Kinshasa, bazo vérifier carte d'électeur. Si tu es quelqu'un de Goma, tu deviens menacé et emprisonné par la NER. Il faut que vous t'aidiez $100. Donc la guerre, tout ce qu'on a subi à l'Est, ça ne vous dit rien. Pour que vous commenciez à nous menacer. On a appris ça, que ça se fait même à Kin. Je suis influenceur numéro 1 de l'Est du Nord Kivu. Si ça continue dans les 48 heures, moi-même je vais créer ma propre rébellion pour libérer. Babiloko a boende, bozo mon M23 est commis, tout bête les bango maboko. Ba chauffeur wana ba uti okangana Lubumbashi, ceux qui ba commis na Goma, et ils sont bien libres. Vous croyez qu'ils auront quelle décision? Moi j'ai été à Goma durant la prise du M23, mais qui à cause de mon patriotisme pour continuer à soutenir les FARDC, soutenir Tshisekedi, soutenir Maman Nyakero, vous êtes témoin. J'ai fait des vidéos à 0 heure pour soutenir le gouvernement. J'ai mis à côté les incapacités. J'ai quand même promis tout ça là qui donc soutenir Nanumboka pour la récupération de notre terre. Mais qu'est-ce que le gouvernement de Tshisekedi nous amène à Lubumbashi? Mituka nyoso, il faut qu'il y ait dans Lubumbashi. Moi je suis déclaré influenceur. Tous ces camions, ramène-les ici. Mais la plupart de nos chauffeurs ici à Dar es Salaam, donc, il faut obtenir un chauffeur à $200 et un an. S'il vous plaît, Congolais. Donc, comme il confie, qui est l'ennemi maintenant? Rendez-vous dans les commentaires. Mais je donne au gouvernement congolais 48 heures. Ceux qui vont continuer à menacer les Swahili, vont continuer à menacer les commerçants au Est, vos propres Congolais. Je vais créer ma propre rébellion pour la libération de mes cascadeurs et de mes débris. Et si le